Mona ki ondeni ninga kufa na piscine bongo biso to yebike no piscine bate beza no piscine fo muta vanda kaka mwa mai wana ezobeta beta na bula tournage mais neni muta kometi na niveau ko nager na kata piscine wana do ko nager na piscine no mona ki ondeni po jamais muta ko déplacer ka bon tu déplacer c'est que il faut pas personne mbongo no ya famille na oyo ko tikela bana na yo na ba parents na yo vous pas besoin mbongo belé mais neti ngai Mireille deuxième regard pona longwa kisasa na ke tournage kuna côté ba on ba kendaki après sina kota na piscine bando sukola ce que funa ko mbongo belé pone na zabo na bi na ko nanjete na nanja na ote banda na botama eza na likambo eza na sima ya liwa ya mama na biso Nomi famille ya mwana mwasi wana eza na likambo eza na sima ya liwa ya mama na biso Nomi nandimi peut-être ba mettre nanje bazaki na mayo apo so bazalaki ba ngai balandela. Comment expliquer piscine munene bongo ba mettre nanje bazali à part non peu wana cameraman na bande ko filmer ezaki tournage cameraman na bande ko filmer ti muta dindaka na mai ti muta kufaka bongo cameraman na cheta loboko te cameraman na beleta batuti na yoki batu belé oyo bakendaki na tournage wana même réalisateur akimi batu belé bakimi bazaki belé mais belé bakimi. Mais comment expliquer bino bobengaki mutu na tournage na bino mutu tonga kufi tout la mousse ya za aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, bonjour Banamokili, moi c'est Francis Motechando, garçon d'Elix, donc l'homme de Beta Blogo et Lingabloko. Émission Beta Blogo déjà est bandit, donc Vato Bana déjà Tikana Ipsa Batoubo s'abonner toujours dans la Reine Nzinga TV. Beau commenter, beau partager, beau aimer. Merci Nabato Bozako aimer, merci Nabato Bozo partager, merci Nabato Bozako liker toujours dans la Reine Nzinga TV, chaîne actualité, chaîne invité, scanner na Ipsa Rabino. Le Francis Motechando, Nazanga Morote, Nazana Mireille deuxième regard sur la parpro, il y a Liwa et qu'on a so Nomi nenga kufaki na piscine po ba vérité bimi tellement ebelé to so la par rapport ya liwa ya maman na biso Nomi et ça qui passe ya trop to so la ba vérité ça tellement ebelé to ko bimisa ba vérité wa soki nani ngwa bomi soki nani ngwa salie boy vous avez toujours branché dans la Reine Nzinga TV, chaîne invité, chaîne actualité. Tikana Vandisa, maman la Reine Nzinga moulin investisseur, moi ça makasi, moi ça longa bitumba, bakselega lissus la japonaise ainsi que 5 fois maman la Reine Nzinga TV, maman la Reine Nzinga maman sociale. Tikana Vandisa, mouvier adossé na mettre 5 kinga sen toujours moto moko bien ainsi que wane ratarate. Y autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman dit Manami Mimosa na kata Berlin na peso ba moto place aux ali toujours sur la par rapport à liwa maman na biso Nomi actrice na biso o asalaki musala vraiment qui n'est pas ça la musala mais liwe comme lié mais na kati wana ba vérité ça tellement ebelé to so lango boza toujours branché na kati la Reine Nzinga TV toujours branché na émission Beta Blogo et Lingabiloko c'est Francis Motechando garçon de luxe donc to bandi déjà ceux qui est longo moko on a les grands caméramans na biso Steve Karnezara donc couleur na couleur image na image. Merci beaucoup pour côté biso déjà invité na biso na kati plateau ya émission Beta Blogo nulle part ailleurs na kati la Reine Nzinga TV chaîne invité chaîne ya actualité. Maman, bonjour, maman Mireille, deuxième regard. Oui, bonjour. Na mono malili, hein? Non, na malili, c'est normal. Na compé na cause à mali pour toi na matanga. Ah oui, toi la collègue na biso, de qu'on a biso, donc to comme a déjà famille, hein? A tiki biso donc ils a rapace. Et mon nom na babone biso nyoso na kata la Reine Nzinga TV, roi sa bango na plutôt kotona ba question pour monsieur de leza pena tikota que zéro ina mabe. Bon, on a ça à base de la brancher toujours na la Reine Nzinga TV. Vous allez toujours branché na kolanda yango bo zapakate tout le temps tu la bino masolo a bien d'informations nyoso ekota que y a bien besoin kango facile na la Reine Nzinga TV. Maman Mireille deuxième bien habillée. Merci. Tout quand on a première question na biso ya liwa ya ndeko na biso este. Avec un tournage, à Koufi, message journée comme les gens ont dit, message journée ton et ça là qui ont dit après, to kota si qu'on a question na biso vraiment.
Bon, en tout cas, nazaki nango penza d'accord, te nandima kité. Ndima te kakufi. Oui, nandima kité mais moto a poto ayeko benga nga pesa information de na yako ndima. Nde na yako ndima. Liboso na boyaki. Ka moto a poto mutapesa information. Après na tuni batayi sasa. Bayebi yango pété. Moto a poto muto ayeko benga nga lisusu. Nani boss MSK Congo TV Frank Masaka. Yene mtabenga kinga ebisinga namoni collègue na bino moko akufa ça pas sans souci boye ngabi non reconnaître était habité azapenda artiste tina yo kota WhatsApp na vérifier na moi batindelinga ba photo ya ba groupe to za yango belé avec le temps pe na yo ko zapenda information à solo oui akufi siko ndenge akufaki na piscine wana omona ki ondeni ninga kufa na piscine bongo biso to yebike no piscine batebeleza no piscine fo muta vanda kaka mwa mai wana zo beta na boula tournage mais neni muta kometi na niveau ko nager na kata piscine wana donc ko nager na piscine ono mona ki ondeni yo to kena ko nager na piscine ko longa na kisasa choko makuna pesa komaki akome kuna na ndenge nini na tournage bon to bon biso to kenda tournage kuna mais ko zati na niveau ba piscine te en plus c'est tia kende kuna frais de Régine na famille na tika combien frais de Régine na ezaki na combien na famille na tika combien pour azape na bana alors pour jamais mutako déplacer ka bon tu déplacer c'est que il faut pas personne mbongo no ya famille na oyo ko tikela bana na yo na ba parents na yo vous a pas un mbongo belé bon belé bon na ebité peut-être oui batende nini za musana mais musana biso lokwa mutu nyosa kenda cop na ndenge nebo négocier ya mwana yo kozwa mais neti ngai Mireille deuxième regard pona longwa kisasa na ke tournage kuna côté ba on ba kendaki après sina kota na piscine bando sukola ce que fina zo mbongo belé pone na zaboy na ebi na ko nanger te na nanger na te banda na botama allez pas ebe ko nanger te non yebandeni po yo peut-être ayebi po nanger te po ti okoma na niveau ke okufa na kati ya piscine ngani naza bonga sela sonité donc so ina yebi ko nanger te na okota te to ujo kende événement ya Dauphin Mbula Matadi le 19 décembre kako ezaki na plaza nga nazaki invité à Dauphin nazaki invité na e clip à deuxième regard wana place na la na salon zakanda ndako Dauphin Mbula Matadi à part ça tozaki biso tout artiste kuna na plaza tozaki kuna ba image pe za nyonso wana ezali alors si balobi na nga ke il faut sokola balobi na biso bongo il faut sokola na binga Mireille na kota na piscine na sokola bana na bota mana nanja te na kota na piscine te bilembo tinda na kota na sokola na kotika ko sala yango te na boya yango tema grand frère na nga déjà Francis Mayele apekisa nga jamais na kozinda na kati ya piscine na sokola en plus mai wana na linga ngo te po babwaka basoi na kati basubaka na so d'infection na sala ngo te c'est que en bref on a biso mo sa ibene nage te pona nga peut-être na ko mona bongo peut-être yebaki matika nanko asalaka nako alandaki sentiment ya bato baninga bakotaki epa bite tikanga pe na kota na sukola ememi na liwa oui tant ndenge to bande ko sola sujet na biso ya mama na biso Naomi o akufaki na piscine wana eloko moko nga Francis Moteshando garçon de liste ngalo babwe eza na likambo eza na sima ya liwa ya mama na biso Naomi famille ya mwana mwasi wana eza na likambo eza na sima ya liwa ya mama na biso Naomi non comment expliquer maman eza te ke likambo kaka ifo ezala peut-être ezalaki nango kaka likambo ya sentiment ye alandaki sentiment amoi baninga bakoti ye mpe alandi sentiment akoti lokola yebene konange te yango nde ememi na liwa c'est que lokola ndenge akufi boseka yebene konange te alandaki sentiment ya baminde babande kodinda mpo batourne oui peut-être kozala bongo mposo totali eya te ke bino bozwaka te botyaka ndoki liboso non babio mosu ndoki azalaka na ye te bafami bakomomema mpe ngambo ebele bandoki te omoni nandimi peut-être ba mettre nanger bazalaki na mai wa parce que bazalaki balinga balandela
Comment expliquer piscine à mon bon ba mettre nanger bazali à part non on peut wana caméraman a bandé ko filmer ezaki tournage caméraman a bandé ko filmer ti muto dinaka na mai ti muto kufara bongo caméraman a tchete le beau côté caméraman a beleta batute et bon ce caméraman a zaki moi distance a ozoye ndenge nini ba ko ko sauver ya liboso eza ba ninga no bazali na kacha mai na kacha piscine bon ba ko sauver alors le ko ya bango ba sauver qui était ba mettre nanger ba ça suivi nango biso zaki na nini na toke na malos tomo na ngo toke na rappel kasi yango na zolo bakeno za na likambo moko za na sima ya liwa wana non peut-être ndeko na biso moi si artiste ayebaki peut-être qu'on a jeté yango ne zateke likambo za ka sima bolo ba kaka bongo te si bolo ba bongo bolo ba mabe yo pe lelo ko kufa bat ba bolo ba ke likambo moko za na famille na yo peut-être kufika yo mo ka bitambo ya tamama na yo ayo koma ke likambo mo bo ebimi o famille te bomi eza ka famille te eza ka famille te papa. Merci beaucoup et le monde a soulevé le sous-que pour nanga Francis Montesha nos garçons de l'X liwa ya maman na biso normé ça flou pour moi ils a flou par rapport que non ti muto dinda na mai cameraman ozaki wana ba mettre nanger boza ba piscine minene bon ti ba ki nous ça la clip ba ki nous ça la tournage pardon ba mettre nanger boza ki wa puis tournage ba bazaka na sima bazaka belé na sima ba bazaka belé na tournage au monde réalisateur aza koto pe tournage on ezaki ya nzonzi te tournage on ezaki ya bana ina ba sala ba tournage na bango professionnel ba ko zatana 3 caméras 4 caméras ba bazaka belé na sima wana siko ti ba tu wana tu bozaka belé na sima ti mutazo dinda na mai famille ande ko na biso nomi bolandela makambo bien nga zo tinda bino bokena ta ko talisa so boko banga ndako nganga bokena ko tuna ta ba prophète liwa ndo na bino banani bazana sima oui tout on est à banquette photo landela makambo bien malgré mutu soka kufi ba problème maraka belé mais tant mutu kufi na mai baza pembeni wana si c'est que ti bazaki on a bango nyonso na ba cameraman ba ebina njité eza lukuta d'après yo monique basali on encore ba mona ekazo kufa batiki ya kufa émission zenga ngam na tuno ba question émission zenga ngam na tuno ba question oui tengana na poser question de émission zenga donc retourne dans la question pour émission zenga ngana oloba olobi famille ka mutebomi on a lobi d'après yo monique famille nani ba collègue nyonso bazaki basaki on encore ba moni muto akufa batiki ya kufa on otuninga question donc merci beaucoup to kutani na émission ya malasi maboza toujours branché donc là et là mususu pourquoi basala batiaka basuda ba kino sala enquête ba kino sala enquête par rapport que no ba moni tanto liwa muto eza pena moins flou. Mais oui, pour moi, na mon on a flou famille ndeko na biso énorme bo fungola misu bo sala banquette o elongo bani. Mais oui. Bo sala banquette o elongo bani. Pe na yoki ba te belé oyo ba kendaki na tournage wana même réalisateur a Kimi. Ba te belé ba Kimi. Ba zaki belé mais belé ba Kimi. Mais comment expliquer bino bo bengaki mutu na tournage na bino? Mutu tonga kufi tout la mouche ya zaza. Batikali soka ba 3 personnes ou 4 personnes ya ko compter mais bazaki belé ba tout la mousse za ba sundoli ndeko na biso ya mwasi bokimi pourquoi pona nini bino no bokimi c'est ça nazo ba que no makambo eza pena que makambo eza na simeze belé ba mettre nanger bazala bazaki wapi hein pourquoi bokimi siko bino bobi que no mutakufika ya pamba bokimi pona nini tout le monde a même na Congo ndako na bino koto ndaka batu misu koto soka mutuka na ndako akufi yeba gata 5 parcelles batu beba okima bayebi ke no ba okanga biso bino boyebe logote bokimi pona nini to moni kamo ba quelque batu ne bozake belé to boko sa tableau ya piscine c'est que bozaye belé na kata mai wa kufi na groupe ya Omar ya kufi na groupe Omar poza na groupe sans social longwe akena groupe ya Omar webi ke Omar fa kondae non il y a kufi na groupe Omar malgré aza mwana ya Omar makufi na musala ya Omar te wana ya kenda inzonzingu oui Omar akena compte Omar te c'est permission bon na éviter oh bon Omar ils a obligé Omar il faut kundaye pour aza mwana groupe na ye comme oui akoyi pe ko kundaye pour aza mwana groupe na ye
na volonté na ye ndenge ayebi ke o mwana na nga soki mpe asengaki permission oui eza il faut te lokola asengaki mpe permission aza papa na ye mwana na ye azalaka na maboko na ye mpo alongwa te alongwa na ye te aza mpenza mwana ya Omar po Omar akei na ye alongwe ne groupe sans souci bango mpe bakendaki na bango aza mwana na ye lokola akufi bongo na si na reconnaissance azalaki mwana ya groupe na ye azaka pepe mpe ya okunda ye mais eza te ke il faut bato baoblige te non po ti akendaki kuna akende na compte Omar te ezalaki nzonzingi ya bana ina ezalaki ya Omar te ezalaki nzonzingi ya bana ina ya Omar te parce que Omar aza pe na mbongo okunda ye oh mais aza patron na kwe na ye Omar aza patron na kwe na ye mbongo ekomama na elongi te oyo obulia na mbongo wana nango te oyo obulia nango te aza nango alors parce que programme na ye eza ndeni perception na baprogramme na ye après ko ebemedege na yisasa toye nanu te epesa na baprogramme wana to oyebi de ye baprogramme bon programme na ye epesami nanu te po esenga ye ke ifaye nakende mpo nazwa programme obe nakota WhatsApp nazwa programme ya telefone na nga ebebi esala te lobi nazwaki temps mpe ya okende mpa na bango te nakendaki na matanga ya sunda oyo amona kikedi nazwaki temps oke kuna te mais naza question mo boya babibino bafi ya théâtre boza ebele boza bandumba bafi ya théâtre ebele boza bandumba bosala théâtre mpo bolakisaka bamipende bolinga mibale ya bato ya poto bozobebisa bafoye ya bato na poto donc esalaka bino ndeni ntango bolinga mibale ya bato pene ya poto bazala na basi na bango na poto bobebisa pene bafoye na bango neti nga mpe Mireille deuxième rigani na vai na nga kani nazala nga mwa mombala mo ateti ale na vai na aka na kelinga mobali moko boye aza marié ana mwasi na ye na bana ne na poto baza ndako moko ale tokotika théâtre poto sa kindumba to linga mba ya poto na saela yango te donc eza ta na nga te eza pe mais webi ke bandone bele basela yango ata yo saela yango boso basela yango wana eza bango nga na yebi mam na bango te nga na ota vie privée na nga ya mutu wana etalinga te alors soki ezake basala yango ndenge oyobi ke bafi ya théâtre beye baya bandumba eza na mutu ndenge ayelaka mosala moto mosusu envie ne kaka présent mo boye na télévision nga pele funa ke ka présent mosu penda oke abima mosu penda eka na système abite nga pele funa bima ne ka muteme kita nga penza ye kaka soki yete moteme simba tenga na okota kana groupe ne ka pro esala makaka au moins père keka boye mo benza toucher ko a toucher era ole kambeka wana siko yo sa tali na décembre awa tolongo lika piste 243 tous les pays tikali ya libanda bango tout ba bloquer biso alors bango tout ba bloquer attendez ça que j'aime rien ndenge ça c'est joli hein a bendi photo atindelo a commis a commenter c'est joli exact tozela ka tozela le 2 janvier yango si to koti le 4 donc nde bazabo esiko bakomo luka moyen ya kobenga bafungola po ebanda lisu ba bonjour comment ça va comment vous allez tolingi na biso pete botala kaka toleka na kaka ndenge wana donc sali même sali ya boye ezaki lisute na décembre ezaki te bana poto tout bakangi le côté donc to koti kaka le 2 décembre to koti kaka le 10 le 1er décembre bango tout bafungoli bonne année amo souhaiter bonne année te oyoke nanga mabenga na okenda nzela nanga yo memanga mabe to komika le 10 décembre bango tout babiokaki bamsu bango bakomo komande na zabo na mwasi nanga na hôpital nde na zabo mama abiso appliqué crise na auto tindele $700 ndenge zabo donc mutu na raison na ye alemba moko après aller ba bloquer donc na yebiso ka ke longo ya piste 243 les restes néant et le côté kanda bana poto tena na kanda bango te ambongo na bango bapesi pete yo côté bongo na poche mutozwa babi pe bino ba artiste bosenga pe fort ko bando kosenga de WhatsApp no mbo bando kosenga e bon libanga na bwaka ya pamba libanga ezaka mbongo ti bersi ayemba ngoti bele batika na bambongo na biso bafutaka te ti leo me mabange bele bazwa alors futo senga kati artiste alia na mato muta koso te nga za artiste
donc olia na matolo so na betio matolo te na muto obeta te to liaka pa na bino alors botika osala biso bilo bosala. Merci beaucoup Mireille deuxième regard. Yebisa biso est-ce que na mboka na biso oyo toujours vraiment ba producteur ya solo tout toujours ba commerçant ya théâtre ba producteur toujours ba producteur ya solo pene théâtre ou soit bazara ba commerçant. Bon nga pena za sina ba producteur ngote na ko tanga ka producteur moko ou bien mi balé kaka na ko tanga mi balé tanga no mi balé oyo na ko tanga bon ba koza ata misat na ko na tangi ya liboso ezali boss Frank Masaka a produire ni théâtre boss Frank Masaka asa mambo belé amatsa ba artiste belé ba avion o ba kenda poto yo ko yeba mamnyo sote za na mutaza makamna salaka alors mutu azinga mutu alinga mamnyo bat baye baté ya mi balé boss trésor mbaya mo boss trésor mbaya les États-Unis a produire ni na théâtre ebelé ebelé tout ya misato ezali ezali producteur na biso nani tala kombo ekimo zo ambriye ngai producteur na biso oyo abimisa ba frère na biso Pichu Mwanza par majorité la major est-ce que c'est la na kachono maloba chopi ya ba Melia ya ba mama linga ya ba artiste belé nga major na produire ngati. Est-ce que yozo boya major tena boye tena sana na travaille pas major te za producteur munene za producteur mais na travaille pas na ete na ko boya te na boya major après mo konzi bisiko za bambote belé biso to yaka kuna to yaka biso kuna na musala na yo na batebele balobi que Mireille deuxième regard na kachono maloba batebele babi que non ba producteur basala vraiment basala pardon ya yo musique ya yo musique ya yo musique bambote belé bisiko zali batebele babi que non ba producteur belé théâtre bazali ba producteur te bazali ba belé bazali ba commerçant alors ça musala alors pe ça ba cacher ya mike ba cacher ya bambongo mo be mike ba futa ba tout selon bilongi. Donc vu de là dans caché naé au pays banaté dans caché naé au pays bananité oui ba pe ça ka mbongo transport on peut ba calculer so nazaka na malueka ba ko pe ça 5000 un so pe 4000 mais maman mo se ka ko kende ba pe ça $50 Kaspo yo yebanité mo ba pe so mo na maman mo se ngape na yeba ngana Mireille deuxième regard yebani koleka maman mo attention ngana Mireille deuxième regard maman mo se campus ça seme kinanga oya mami oya la mama ba ansiluzolo moi na mi balé abota na leka maman mo se ka kota théâtre simananga wala ngade asina banda melokola tozana biso ka simple boy moi bat bandi mabiso ezali pardon yo kanga tenga mna tena kachu malbe monsieur zenga monsieur zayo ba question na yo ba réponse ya na kachu maloba nanu émission betable bo matcha ba foli bo ba dai ko commenter tant na uto tanga bilongiawa mote ke no moseka yoka na nuzelana moi muto aka na succès muto azo jouer na tonalité biso ba to jouer na normal toujours to aka na c kasi on a le bibo yoka na le bibo tant otie maman moseka $50 yo mbonga transport ni ko la ka no moseka lekio to sali ba ta tonalité ba mona ke ba nyonso ba to ba jouer tonalité ba l'équipe biso na ko jouer ce que to sali trop sani mais peut-être sous bâtiment biso pera ba tableau penza botolia usali na théâtre Congo na théâtre Congo na sala nini usali na nini na sali nini na ndenge nini na sens nini kotisi nini na théâtre na vie nanga yango ne mtelesa nga yo atunyoka question osali nini na théâtre Congo so sali loko te lobaki na sali no eloko te no ngana sali loko mtelesa kanga par le pango na sombate vélo na sombite moto na sombite mais kolia na liaka na théâtre na lataka na théâtre na futela ndaku na théâtre na sala nyos na théâtre alors siko na à part yango na za musanga ngana tunyoka question Mireille deuxième na théâtre congolais osali nini okotisi nini so okotisi le bagi na kotisi nini eloko te na oluka moyena kotisa so ndeti œuvre na yo bato bakotalo babike no eloko peneza ya Mireille deuxième regard nazana ba œuvre na nga eza ebele ate eza ya maboko na nga moko te eza ya maboko ya bato ndeti ya nini travail kapa bato ndeti nini yo zwa nga pete po toza na plateau na yo yango omona nga pete
moto kwa Koffi Olomide a respecté non non kango te to sola on est ensemble o sola na macho mafuta non matinga mafuta te mo ke nanga mabe système a polémique ngana linga polémique te oui na linga tango uti olobake no tango uti oboya moseka olobi yango yo mona na boyi moseka te na bi bien que aleki yo ndimaki aleki yo tonalité aleki nga ya joue à tonalité moseka za semeki nanga bokilo nanga po petit frère nanga nda botina leka moseka to na bana mibale petit Emile na Julia pes mama moseka za ye tango yo uti obake no banga mbasu na mpese ngelo bani kasi ndenge yo zokotisa ngo zolingaka na sala polémique na bato na boyi na lingi nanga polémique te nazoki ma bokela na pe bambasu na bampese non to boka na raté na comment okima nde monde wana pona makambo ezebele pese mbasu nyonso wana eza mabe faut okimaka na vie faut koyeba ko éviter ba problème yo tuninga nanu na sa mobile ya poto yo moni ye wapi otangi de komboni na Suisse yawe obosani oboso utotanga komboni na Suisse wanga nyeli Suisse okobomisa ngai na bomso ndeni nzambe na ngai mo boss na nga trésor mbaya ozoka makambo ebima mo boss Maman merveille mbata makambo alukela nga na plateau oui est-ce que vous avez na mbali ndeza bata théâtre bolinga na bino na bino ndeza yeno bino na bino kota kangi ye atoza makamune tali est-ce que vous avez na mbali ya théâtre bolinga na bino alobaka nakoki kolinga mobali ya théâtre te ko biso na bango to sa musala moko tokoki tournage nga bapesi nga transport msuye bapesi ete alors ngai funa na ndaku na somba lipa obina somba sakumba fufu na somba mwa Thompson na kalinga na lia makala kore koma passe na kisasa ale siko ye bapesi elo te na linga ba théâtre po o bapesi nga transport na pesa ye bien ye bapesi elo kote akopesa nga nini to kabwana naye nga linga ba théâtre te na linga bango te nakenda sai musala na ngesi na zongi nazana nga ba fia be fiancé te bakenda kaka aza fan ya président ndeti nani te baze beleti eza batu otanga ta mwa de kombo otanga te pona yebi obanga ndezo banga mpese nazobanga te mezaka bongo banga nde mpese na mbasu loba bien nazobanga mpese te na banga mbasu pete na lobi kaka nde omoni ebele ndenge toza na monde ya art ebele baza ba fanatique ba président donc ye ebele pe bakota kisi bakota kisi ah oui kwa sana ngoni bongo eka moni muninga aza likolo na ye asani ye pa ke simba na ye ayo luka bata succès biso to ana ngote seke biso to sala kabo poto boya na biso kisi neti nga Mireille deuxième gars kisi loti lobi na famille na biso ekotati mais babi tete kisi po yeba na makasi zande kisi nde bat balobaka nga déjà nzambe se afulanga na fulama na clip a pitu mwanza ya deuxième regard Koffi Olomide afulanga yo lina fulama na nga makana biloko wana mais yango na musana nga to kaka nde boyo benga nga bayeko luka nga kesani dio mo loba bayo luka sa clip alors nga baluka nga ya luka farmalola na sa ne pe de ba clip yo zotinda nga na kende wapi moto kwa farmalola yo yebi skondo sala sko bomo forcer souté na force à vite na force à te poser ko forcer e kabola bitumba ya mabele liste nga oza ba benga nga na 1 heure na boya ko kende na boya ka pona monaka R10 ezalaka te R1 jamais na ko risque vie tane baninga batu bayeke kokufa kuna likoloka ya mbongo ale na bima wana kezwaliwa ta muninga ya biso ake kokufa likola mbongo mbongo on peta mususu alinga sombela ngo ni moto ni demi parcelle le côté mais teme zaka musato salaka osani OK kaka Mireille deuxième regard babi ozaka fier non la mutema mukuse oui so bien motema mukuse nga basimbo boete ndeka baje ba artiste nde bazaye moka simbi moko e moka simbi bolinga basalonga oui na linga ngote nga na mwasa ba collègue na non na scène au simbanga monde tozana yo makole tout aniti est-ce na oloba olobelo te lobo pe ko simba pe bo oui po to na plateau mais elle est candidate o kana simbi mpende na sentir moto elle est candidate mais na vandi na kaka boye to vandi lisanga obango simba ngai na okata na mabe na lingaje na te alors moi ça me se respecta ye moko ezate ke so to za na théâtre to la tabilo kwa mikuse to sa musa théâtre yo bike mutu nyoso e komi nango laisser aller pende komi laisser aller akuta poto yaka lekano nzela wa uti koto yaka lekano nzela non nzota moi si il faut ko batela ngo nzoto so bateli yango te simba te
ozoyoka mutu na mutu a misere neti ngabo na misere respecta na kwenanga po ata na otambola na bengi mobile nanga so azana asoka zali na bengi ngabi papa ya kozwanga na za tournage moko ata ye mutu afungwa munoko alo bazate po ani po na lingana na théâtre te alinga bêtise wa kima buzoba baza bata buzoba makasi ba razua era bimina yo ayepsa muninga moni ye na bimaka na ye na bimaka na ye yo pezwa na ye do bakabaka basi ya théâtre bongo neti ngabo na osala ngo te po na yebi ba jeune na bango nyonso nde basala okoloki tournage moko boye okuti bango ba 5-6 babima na mutu moko oyoki soni yo moko okobikabo 5-6 babima na mutu na yo mutu moko okozwe pe na bango te omona okomi mali soni alors babiloko bongo eya kitoko te oke mambo oloba oyo okozwa ba droit de réponse na nde basalaka Mike la Duchesse mais misi ba vérité mo ya somo awa afingi mutu te to solo lati est-ce nga afingi mutu na ko funda mutu pe awa tozo solo lati tozo solo la yo tam so mo lokola nga asali polémique na mama seka ko sa polémique te mama seka joa kitoko place ozaba mbote be mama seka taka mama ngala ni dese mega poto sisa no émission yo kana na kati no malo okotangela nga ba keke baptiste o baleki yo baptiste o baleki nga wa funa tanga ka ba président o baleki yo penza ba président boka se baptiste nga okita yo tanga ba président otanga ka ba président tanga na ba président no baleki yo no tanga ba o baleki yo na bibia ba o baleki yo ba président ko président Balio Sombo ya leki yo obi droite président Balio Sombo président Jonker aleki yo musika pemeni kutute président Caleb oba droite bakokiti on ka nde o baleki yo lo baki nanga 3 présidents baleki ngate me baza ba président na biboy tangelanga nga be ba président ni ntina bega ke no tangelanga ba artiste o baleki yo yo tangelinga ikaka 3 wana na ba artiste o baleki nga po muna mta Joana ndenge na ye neti nga azomi mona na danger ye pe kuna azomi mona za danger pe kuna azomi mona za danger pour exemple ba groupe msuto kendaka azo budeo OK ti azo budeo na peut-être pe eloko te vous comprenez? Est-ce que pour même na piste moi bien. Donc tes émissions nga. Merci beaucoup na babone sur na kati ya la Rendinga TV chaîne actualité. Émission Beta Vlog Francis Moté nos garçons d'Elix. Si la bisala lekiote. Na boy nanga ba komba batu. Na otanga kombo ta artiste monté na bingam na tangi kombo na bisila lekiote na tangi nga na kotanga te alekiote ngai na boyi na ngai ba problème na batu sila tozaka ne bien tosolaka bien ici la lekiote na otanga ba komba batu te ici tosolaka na biso alekio na otanga komba mutu te na plateau okima nomba suna mpese même pas ça na boyi kande na boyi. Merci beaucoup de comme na suka émission na biso Beta Blog oyo kelenga biloko émission Beta Blog donc 2021 émission Beta Blog yango nezaki makambo donc tika na vani sa mama na Rendinga Mulenvesedor moi sa makasi moi salonga bitumba mais deuxième regaba quelques salutations na yo na bato so batalio mabanga na malgré bangi no kotanga bakomba bato pona ko banga mpese na mbasu on a raison mutu faut se protéger autant nga suna tangi comme mutentel boy donc mbasu na mpese kolandanga na sima donc mabanga na yo na bato batalio quelques salutations na bato so batalio na 4 émissions Beta Blog o kelenga biloko na pesi mbote na ngai ya liboso pa nzambe moko mokonzi o apesi nga pe mayo fele ona somba na mbongo te po yo tuninga na kotisa nini na théâtre alors kokotisa na kotisa ezaka pema donc nzambe ko apesa nga pema yango nde na nango non pema ngelo batiko kotisa lo na théâtre tant to tanga bato ba kotisa biloko na monde ya théâtre ngana ko tanglo bazé belé na kotangelo baze ebele ba Mike la Duchesse ba na ki PD ba nani ba na nini yo batu ba ye munamta na façon na ebu fipe wana die na ndenge na e na dape na ndenge na e ndenge nete alandi bango ba landi nde dape wana ye na ndenge na e bongai na ya normal na tonalité ti alors na kota eti nini na jouaka normal na koti saka o ezaki ya bien kaka c'est tout pour na jouaka na ikanga na ba rôle na nga so pesinga rôle ya mwana nga na osala yango wana
bino bafana biso boyebi bokotaka botalaka biso eza nga Mireille DSM mais sopema non mais singa pe matin mais singa pe manelo côté ba roli matuela ba témoin hyper na 7e mairie ba témoin ba machiniste bangwana moko ka hyper na 7e mairie les machinistes na 7e mairie bangwana ka mutu moko kisumo yenga monda kilele obike ba fait tête belé ba comme ba lesbienne nayoka kaka mena mona na onte nayoka mai ninga na pamba te nayoka kaka mena na mona te ponga balinga na onte pa lele ninga no artiste comédien na linga te non na olinga pete soka zo kaka meka ka mbato akozwa yo a mwasi olinga nga mwasi non ça non ni yo mwasi olinga nga Mireille DSM ga mwasi muninga na yo mbato akozwa ba msuba osa bon pona ba table ba nzonzi pa coacher na film fo ya non boye yango tolobi te biso tozalaka boye bango bakenda ma pesa pasi na bima déjà na Mireille DSM ga sina bima na bima déjà ah oui na bima combien de fois na bima déjà na Mireille DSM rega kombo nangeza lingo mikumisa trop il faut simba kisi mais biso na kibonzambe kombo nangeza Mireille DSM rega ça combien des années na monde à théâtre soto bito tanga eza bato nsuba ba awumeli boendeni abimate awumeli boendeni abimate secret na botu na président Baliosongo ngana oloba te oui na tunu question nde bato nsuba sala ba 10 ans bato nsuba sala ba 20 ans ba nsuba sala boyo ngana tunu question papa na biso masumu na 50 ans de carrière pour aussi ces missions na tunu au sali combien des années na monde théâtre pour monsieur ici là oba mabanga to sur ces missions na répondre bien na bibie que na bibie que na répondre yo et ko sala mabe yango ngana ebisio boye na monde art na umeli mais mingi ba oloba n'importe quoi ba oloba yango ya umeli boye abimate asani aussi on tato qui citoyen ngote to abiso mitakala te répondre kana question na ngai soko lingo yeba luka ko sala émission pour exemple Baliosongo tuna enga bisayo oui pour première théâtre na jouer pas na ba bengana yo kuna non ba bengana ngati na zara mwana muke na eba mambo peut-être na jouer kamba mona kima nanga na zara pe ba bengana na zara non na zara pe muta théâtre te na zara na mona kinzela azwinga na sali pe cartonné après na pièce nini na otanga te na zara mwana muke te na otanga te yango ce qu'on a biboye tant oyo bandi pour aussi ces missions ça li combien des années na otanga te mote na oboya bando bande na oboya bando bande ki na oboya na sonne les kilo po tanga belé te mo de mi pesi réponse pour bi que non te osali bien pour que yemo déjà ucho lo ba que non na kacho de maloba osali bien pour mo lo bi que non soki na tangi ba te belé ba que non à Romeli Maïbanité. Merci beaucoup Tosisi te Obe. Ayebani me ane lote. Mais mon pour mi be goza lote. Nana ngote. A part paiement. A part paiement. Nana lote. Ata ma beleza te. Non so mbona mbongo nini? Ba producteur batela ka bilongi. Ata bilongi akobengisa ata ko producteur te. Ata ba président ba pesi mbongo. Abeng sabatu ba jouer ata so ba checking nga kuna yeba bien ba okatanga yango peli parce faut les canons mbeka pose wa poste wana mbeka wana le kango te poni na zabo na zada bato ba soutenir nga kwa ba pele sukama ba pele sukama ba soutenir nga les gars pe mbeka te actualité pe aux en actualité te non mais ça m'a ramozo makambo ka ngoti na koleka mbeka te nazada na bato ba soutenir ngai ba Lyonnais ba soutenir nga na ozala mbeka ya nini ona oleka boss trésor mbaya a soutenir nga na luka nini cordon ali ba soutenir nga no lukelo oza makolo makasi nga babenga nga makolo makasi na ndima pona fungola yango te carrément batata babenga nga makolo makasi na za d'accord na ndima makolo makasi eza ka bongo baninga pete baozo makambo linga mako makasi moteke yango makambo ozo masu yange kozala kaka makasi boye ozala pete pa kolo nango na bata théâtre eza makasi na kosa bino te na bata producteur makasi esenga ba producteur babenga ngana makasi pe kaka papa bato baza ba moto na bango bafinaka biso ba producteur ba mona kutu biso te
producteur abenga ata so bacho producteur abibochela ngai na nini na nga na filme na nga ba okata yo tala kaka to kutana na matanga biso na biso oka nenga na cho na filme na nga nenga cho na filme na nga mais na comprendre te na bosana ki numéro no pe na za na ngoli sute nga biatika wa so zo beto matolo obimisi so mwa 2000 kabele na mawanzambe mais yazo sala ba filme yo sala kana ko to filme to ana elo côté mais yazo ko beto matolo. Merci beaucoup mabanga na ona bato sur batalio na émission na biso Beta Biloko nil par ailleurs toujours na kati ya la Reine Zinga TV chaîne invité c'est chaîne actualité. Na pesi mbote na ngai ya liboso ka pa nzambe mokonzi ndenge to bandaki malgré okataki nga ya mibaye na yo kopesa na boss na nga Trésor Mbaya mon cordon Ali Jogo héritier Mala yo yango wana na pesi mon boss Frank Masaka tara yo ko zangati ya yo jamais rata na pesi ba mbote bele siko zakuna na pesi ba fan nga nyoso balinga Mireille des mega ba mbote na ba balinga ngati bino nyoso na pesi no ba mbote mena linga bino na zapo na bino. Merci beaucoup Mireille des Regard na pesi pour tout suite émission na biso. Mes condoléances la famille nyonso oyo evandi vraiment ya ndekona biso Nomi, mes condoléances na famille na Mobimba soka atiki bana, mes condoléances na bana e soka tiki baleki, mes condoléances na baleki na e famille na Mobimba tozali vraiment de cœur na bino quant à moi Francis Moté Chando to pesi bino vraiment bamba. Mes condoléances Mobimba kubana na maman na biso maman la Reine Zinga Moulin Vencedor moi ça makasi moi salonga bitumba alors ben appelle sa famille maman na biso Nomi, mes condoléances na e maman message nous déjà commis na pesi mes condoléances na famille na Mobimba na bosani na pesi mbotete sa mabe makasi Peter Mapendo na États-Unis Peter Mapendo na pesi ba mbote belé siko za na États-Unis kuna chaîne yango yo so za poso kalibanga na yo chaîne yango landaka yango oro kalibanga na yo na pesi ba mbote mi bisiko zali kande tolobaka nani. Merci beaucoup Mireille deuxième regard car on est na bandeko toujours beau s'abonner beaucoup monter vous partager merci na bato botali Francis Moté Chano garçon de luxe émission et bandeli tisuka na ebiki émission na bato botala ngwe bandeli tisuka pour za relengi makasi lo rakitoko vous mela te donc tikana vanisa igako un meilleur traitement du Yolande Mombele 4 fois maman tikana vanisa manami moza na kata Berlin mon vieux adossé nga maître sengi kinga san toujours monto moko bien tokosukisa na libanga ya kitoko pe ya limemia nyoso libanga ya valeur ya makasi na kombo ya Maman la Reine Zinga Moulin Vencedor mwasa makasi mwasa longa bitumba bakselaka lisusu nani la japonaise karandenge zaka 5 fois maman toujours l'écolo. Bonne année na baboumne na biso nyoso na kata la Reine Zinga TV. Quant à moi Francis Moté Chando garçon de luxe tokutani na émission ya Mbala Sima. Merci beaucoup. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Reine Zinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Reine Zinga.